Freddy Vegas na makambo ezoleka pona zeme la baronne bato bazoloba yo okoloba nini lobata atalika moko oh Freddy Vegas wana ntango mpe bango vite pourquoi pesa opinion oza moto yo yebi la baronne ayebi yo lobata mwa moko lobata ndango papa Miguel, nga Miguel te distraction na erreur. eza distraction te Distraction. non eza distraction te Mutu azobota bébé na ye basala foyer na ye ouais mpe boti na ekobo lokola bino te lobano nano bakangela ye déjà lupango bongo yo bakangela lupango 40 ans oyo loba na ye est-ce que bakangela lupango yo mutu otala bakangela o ngai te nga mna kanga mapango na ndenge nzambe alingi présentation ouais babali ye abani atuisemi na ye basala couple na bango bravo boyebi pete ke soki alobi atake bachaine mosusu ya mike mike ya pambala oyo ezosalelaki bémission soki lelo alobi mpo makambo na ye wana mpe eza officiel très officiel wana lobi lelo alobi atake mpe bino mpo na nga elobi nango voilà mosali na nkolo moko alobi alobakini bototoli kuna na Dubai wana mosala nzambe alobaki te yo mpe ntango osalaka bamakambo na yo kala estce bato batunaki yo nga nazotuna nde yo otika makambo wana Yasmira nga Yasmira te nga Andre pe te nga Miguel te paparo mpo nani tokende wapi na porte poti moto azobota bebe na ye wana na yoki sina yoki me loba makambo mosusu loba mosusu nayebi otravaillaka oumela te wana obwake ngai wana nga te komela mai te ezala wana nga deja nazali awa nayeli awa mela mai Vegas wana okosi ambo omonaka bango nga nde natiaka te omela mai boki omela te ça c'est bien si cette émission première partie est bien, pour la toute la deuxième partie. Ni ata na papa. Nga na yebi. Na yebi. Alléluia. Nous sommes là parce que nous avons Nzambe. Alléluia. Vous comprenez? Pour nous avons Nzambe. Alléluia. Boye. Bototoli na bototoli kuna na Dubai. Yo etali biso na nini? Yo metango salaka ba makambo na yo kala. Est-ce que batuna ki yo? Nga batuna nga botika makambo wana Yasmira Andre nga Andre te nga Yasmina pete lobana makambo ezoleka bobima na distraction wana kokolo kwa ndako ezozika nini wana karani poso ife alobi atake pe bino bakosala émission encore que le père médecin na ye abitala kuna bashani kingani bashani wana basala nga bémission zemi nanga ekomi na mwa problème tala mwa boye wana kobanga te zemi ne ekoma problème te sitoyo mama ishika bebe ozoloba na shika bebe otikaka bato te olamukana ntongo ololuka te osala ta cours ya français ololuka yo mama ishika bebe sitoyo mama ishika bebe oyebi kombo mpona yaka very bongo bien na okosa te nakolotanga mpe komboko tanga kombo naka bongo aza jika bebe sitoyo mama ishika bebe bon abotaka babebe na jika osaleli mutu mission olamukana ntongo osaleli tala bemission ebele ya solo ozemeza boye etali bino na nini awa loba na ona nga na yoka loba bango mpe kuna na Dubai bake osamba makano ya bango etali mpe kaka te wana etali biso bonjour nani wana zo émission éducative bon etali mpe biso te totika kokota na bavie privé ya bato nga boyebi papa Vegas oyo na ye nalingaka te makambo nalingako te mama ishika meme na répété kombo na mbala 4 mpo nayebi ke osalelanga mpe bémission mais moninga na mwana nzambe nakoloba mabeno te nakopesa juste alerte pesa yango oye pesa parce que nga soki naza ndeko leki na nga na mwasi soki nazalaki mobali na ye lokwa papa nakotanga sukombo te mpo na botanga bakombo bon nga na otangelo la baronne mama ishika baby plant oui
n'a porté au plainte parce que yo là la raté. Même si Kokoko porte plainte, à ça je l'ai dit. Na la gloire et pas la bango. Yo mutali bosso bien. Oui. Ah bon. Oui, maman Jika bébé, yo mutali bosso maman Jika bébé. Donc Timbela ego, loba. Koli, age poussani, paiement sikoyo. Maman il a sa pension. C'est tout comme tu dépasser ma cinquantaine, c'est que tu travailles dans un mois tu es qu'un cata ya banque. Yango de makam. Yo zanango, bon maman Jika bébé bena. Ambo, bandako, ya joué. Tena siliki Yasmira. Osiriki bopwani, hein? Ah vega. Osiriki makasi bopwani. Natika pora. Silika. Ya Freddy kosika boete tika bongo bakola pa. Non, bakola pa soki ngai papa Freddy vegas ngai mutu na ka kokata makambo. Ya lekina la baronne. Tant akota na toilette, azaka kata toilette azo saba poudre ne ba maquillage, au va de azo kanisa. Papa na ka ba vérité. Pona na yeli. Yoza papa. Oza papa. Tonton. Wana kuna na Dubai. Fini bango bo saleli bango bemiso wala nyeso pola ni YouTube ekota epesa bino mbongo mboni mbongo wana eza na gloire. Eza na gloire ko? Ya masumu ndenge nini ope. Mama mikolo boy batata mikolo bo sala bemission mbongo eza ya masumu. Ya masumu te ya bien. Mbongo ntango lia ngona bana na bino. Eketi na 4e génération parce que ça a gloire et sa propreté. Ndenga na musala bo mbongo propre. Mbongo. Basukula ngo Javel. Oui, ya mutoki nanga. Basukula ngo mutoki no. Soki na kosala ndenge soki na komema bacarton nasala mwa bapaki mpona koma garçon sexy non okoma papa robo mpo ani parce que je bosse mbongo propre yango wana oyo biso mpe ya propre mama mokuli ndenge wana mama Jika bebe kuli okozwa fonde te tala ebele otondisi bapoutre bafonde te ozwi mwinda na aleloko mama ofinga jeune fille moko oyo ya kitoko la baron oyo aza na mbebo ya kitoko nzoto kitoko mama mokolo eske place ovandaka mpenza yo na papa na oyo aliaka fufu mingi wana akoma libo monene wana mobali nanga libo monene eske boketi fufu wana elekaka bino malamu na mongongo kasi evandaka na libo mote non elekaka bino te elekaka bongo ndeni libo monene ya monene ye aza star na bino wana eyebani astar na yo wana eyebani icone oui bravo ezala mbala suka yebisa amen amen alléluia amen amen alléluia bima bongo soka osazoni ya ndenge parce que église ya malamu yango gloire moto akoma mayele ozitu pas comprendre amen 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 Jesus bakobebisa po awa na monde te taba église ya lokuta ya solo bisika mama nanyo akende mama mega baby enseignement oui et par évangéliste Charles Bameko bon ok olonga na bosta ok alléluia bravo ngapela we aoza toujours na brosta ok alléluia amen amen alléluia yebisa mama mega bibi ayeyi Jika ok ambo aninga koma neti yo yele o ya solo ezokosa kokosako ekobeti lekoteni tokoseka ye ya solo olala la baronne la belle lobanona tala makambo ata nzamba bapesila ye te yaka kotovanda te yaka tokoma bakousin tala makambo comment ne Judith non tuka biloko wana Judith aleki nanga mais kopesa ekomba Judith te ye Jika ye Judith te ye Jika baby ya nani lobanana soki mpe ya bana na yo
basi bakoli parce que na âge wana ngamoni wana bana ba 45 ans déjà. Te ya 50 ans. Ya bota na 17 ans. Moi na moko jeune fille abandi vie na ye, hein, azui zemine na lozitu, hein, zemine ke propre azon na lozitu. Loba nano. Baba liepe, hein, eza libala ya kato vanda te. Loba na o papa. Yoza mama te. Na yebi ozitile oza na kati, oza ya na ye. Ya kato vanda te. Oui, wana eza libala ya normal. Okototola mwana ba. Loba nano. Loba. Amen. Tala makambo. Ya porte à bateau plainte te. Mais moi j'ai qu'à porter. Oui, mais moi j'ai. Ah t'es bien. N'encore pas ça pas idéologique. Donc foutu bambou. Pesa idéologie, pesa. Pour ça son droit au fungola, comme ça la chaîne te. Hein? Pour ça son droit ça va chaîne te bambou. Kangelo chaîne wala. Ndengwana. Kila kitu wana uzala mwana ya pambala pambeki, ya kisoba zoba. Ça ka pambala. Uwo. Ba chaîne ko kisoba zoba vraiment. Kisoba zoba. Chance ça ta mokete. Sia mama ye. Bongo zolo bela baro. Pambala. Ezanga china. Donc on ba chaîne kutu mbinzo kutu za na valeur. Mama ye. Mbinzo ya Congo. Bongo Gimpiat. Est-ce que Talibino Penani? Quel makambo. Talibango na nini? Non, yo etalio, leki na yazo bota, faut beta maboko. Jésus-Christ a dit qu'on jugeait Moutouté. Parce que qu'on a la lola. Pour biso to la kata lola. Wane biso to la kata lola. Ah oui. Il y a une formée fondation Vegachou groupe WhatsApp. Yo komi kota bashu. Fondation mama bakolia na mwamba. Humanitaire. Pona okita na uti. Yangone na oto sala. Ozo kita. Yangone lokumu na nkolo. Oke kota na kirindika. Mama eza ba makambu to la mungina tongo mama. Vegachou. Peut-être que tu as ta dessin mai. Peut-être pondu kuta pamba. Oyebi ata kolamba. Otomba ka emporter. YouTube ezo futa yo. Alobite ntango la makuta. Vegachou. Yo mama mu koliboe. Lo bana ngara sika. Lesega kombo na sika. Parce que na moni petit na loba to comprendre. Ngana zo comprendre na o sega kombo no. Tika mwana bato azape na mama lokola yo. Bon na zongi. Atika la baronne Vegachou. Bien sûr, so batangi ta kozombo wa. Non, kopesa lo wote. Kopesa makambo te Vegachou. Éducatif penza. Alléluia, Vegachou. Ndengwana Vegachou. Maïla Vegachou. Bon Lobani. Lobani. Ah, je n'ai 67 ans. Namone kokia. Émission est comme mbolo bana monde entier ba Vegachou nanga ba Vegachou ba fondation fondation hein fondation groupe Vegachou les Gachou comme les siko osana kirindika c'est pas petit boy faut confiner voyez si a été dans commentaire non uncle oui Vegachou kaninga la mukana tongo abando toto la mwana bato mwasa soso nyae akota kalate Vegachou yango mama jika bebio bala tabso voile na pese yo siko devi yela biso siko photo oya ta voile tata obozane na ndam lobana kakayo osala be mission moko wali bomunene tuna makolote oui bimisela biso na pese yo defi mama jika bebio yo la tipete pese yo defi yo bala na mona voile na yo ya mariage bobimai nango tamba balaki yo pour la sakeli libala ozalango eza yaka to vanda te mbadi to ebi pete so eza 5e libala so ipedi ou bien benga papa ou boya la kala 5e benga ba moni libala to salaki na lata i voile tinga photo papa Vegasi azala besoin mona il faut la tia on internet mama wana siko poti ba utinya libiso peza libala examen makasi bo pe bonani OK to pesi yo siko accès ya continuer bénéfice mais quand vous allez libiso ngote ko ya soutenir examen za makasi Vegachou yaza mama jiga nana kumeta mega te ni wifi bibi soki na monika ko yena ngote na ko senga na nkolo pardon
papa nanga limbisa oya pour kupula la mais na oya kana vérité pour la vérité on tient la biso na ba photo ba fille d'honneur on tient la biso na ba photo sans baba na réception on tient la biso na ba maman bokilo ndengwana Vegashow mariage. Oh, Vegashow, no, Vegashow, oyebi. Tala makambo Vegashow. Amen. Vegashow, ça n'a raison. Vegashow, te. Nandimi Vegashow, Vegashow, ça somme. Vegashow. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.